Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Bajene oye! Bajene oye! Bajene oye! Eunwe! Embazie! Bilumbu biakuloe! Yangalala! Esengo bi esengo te! Kiese voka kiese kwe! Tsai voka tsai kwe! Nakomba tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mardi, ezali mukolo na biso ya ba jeune oto yokaka makambo 5 mois epai ya papa Mbenza. Place na telemeli sikoyo tolona tobokola. Nyonso wana epesi na makambo misato. Bolingo mibeko misala. Yango ekolongisa biso yango te. Tongolande nzala na mokili. Tosala misala. Yango wana tolobi. Oyo nyonso bazali kokatela biso bambongo. Tobongisa na niveau tokomi nango. Tokokisa biloko nyonso ekosalisa biso. Mama mwilo aza na programme na ye. Afki. Apaki pe aza na programme na ye azosalela. Osiko tozosangisa mbongo pona ke kuna na mwanda. Tokokisa mbanso ndenge tozosengela. Pe na lutendele tokomi mosika ndenge tozokoloba tolo na tobokola. Saison a yango oyo tolingo banda. Soki bambula ebandi nde tokolona soja, loso, pe madesu, masango, biloko nyonso, nguba, nde tokomi kosala solution. Ndenge tosengaki bateau de pêche, farine de ke papa Mbenza bado salango na nkamba. Basoso bazolia amaki ezobima mingi. Oza na mbongo na yeo kende kosomba. Toyokani presque musala tozosala ezomonana. Alors tolobi tolemba te tomi pesa. Ba tracteur ndenge tozopesa lango. Mituka ndenge tozopesa lango. Etali na makambo oyo ezali ke pasi ezala lisusu te. Retard ezala lisusu te. Bio. Tiyango misala toza nango sikoyo. Tomoni presque biso nyonso ndenge tolobi. Afki komi dur na misala na ye. Apaki pe komi dur tomboki mingi. Na misala na ye. Dirigeant mipesi. Tokotala le 3 octobre. Nini ya kosala. Tokepe na koreki amipesi. Faki amipesi. Fliki amipesi. Pied gauche amipesi. Mouvement nyonso amipesi. Nagaki. Tozomona ke azana programme le 12 yo kosala. Pe totala Ijiki. Yekuto
asalaka na ntango nyonso makambo na bango toyebi ndenge bazala programme bakosala surprise na mikolo oyo yango tolobi makambo oyo ndenge tolobaki nzambe kolo yesu alobaki ake kobongisa bisika oyo biso totosi bango olandi tata nzambe olandi kolo yesu olandi tata simoki mbao nzela ya rubiko yango wana yango be yango te kolo yesu place akendaki kobongisa ya banani ya biso pamba te ndenge toyebeli yango molimo na yo nzambe aza nango besoin lisumu Adam Eve basalaki nzambe asilikaki alobi tohutaka na mabele tozongaka wapi ntango wana nde akoyamba yo yango kolo yesu alobaki ngaki kobongisa bino esika wana ntango toza na bomoi nayebi te baange mibale wana nayebi te mosala nini basalaka Gabriel Mikael nayebi te papa elebe papa Sirbens na papa nani boleka kuna nalinga nayeba baange wana mosala nini basalaka papa Kabemba otikali bino misato papa Sirbens oyo amonanaka na nkamba ange nini wana oyo atambolaka na mopanga nayebi te soki ange nini wana mutu na mutu mosala nini batindaka ye na tata nzambe soki mpe boyebi chapitre balobi yango Comment on a tata mwana tata molio mon centre tata molio mon centre merci s'agissant du camo yo lobi ya ba ange bazali mine o bazako loba ba archange kuna pe na ndenge classification na bango ezali eza lokola ba séraphin bazalaka lokola ndenge biso toza na bankengi ba ange bango bazali ndenge biso toza na balongi ba chérubin bazali ndenge biso toza na baselo et puis o babengi ba archange bango nde baza ndenge biso toza na pasteur dans dernier grade alors Michel ou Michael komo wana elingi kolakisa ete nani akokani na Yawe nani azali lokola Yawe yende Michel ou Michael yende azali archange oyo azali le chef des armées célestes ndenge yo tuni oyo ayaki awa le 6 juin nde Michael yende mutazalaka le chef de l'armée céleste yende mutazalaka nepe yende azali guerrier spirituel yende azali protecteur nde mosala na ye lokola mobateli archange wana Michael. Alors oyo mosusu alandi ye Gabriel elingi kolakisa ete yende azali révélateur ndenge akena koyebisa na mama Marie kobotama ya nkolo Yesu pe kobotama ya Jean Baptiste
yende moto alakisaka ba plan divin mabomba mi ya nzambe nzambe alingi kolakisa mingi ezalaka ye atindamaka mpona kolakisa ba plan divin mpona kopesa ba message oyo nzambe atindaka na baelu na ye na baponami na ye nde wana ange Gabriel. Et puis oyo mosusu Raphaël yempe azali archange. Raphaël azalaka oyo mingi babengaka ye lokola komo wana Raphaël Dieu guérit nzambe abikisaka mosalis aza lokola médecin divin ndenge biso tozali awa na ba docteur Doris lokola ba docteur Loti tout ça lui mosala na ye kaka yango wana. Et puis Raphaël mpe yempe moto amona makamo etali ba prospérité makamo ya bomengo bana tout ça yende zalaka mosala ya Raphaël. Mais il y a aussi un autre archange aussi très important, Uriel. Uriel yende, Uriel signifie la lumière de Dieu. Mwinda nzambe yende moto atala kamloko makamo ya 3/4 à science ya développement 3/4 ya science et technologie yende apportaka ba connaissance sagesse et puis yende moto apesaka boye biloko la ba découverte scientifique bango wana principalement bango minei bango bazali ba archange oyo bazalaka ba constituer gouvernement ya tata nzambe et bon oyo mosusu azalaka mais asi abwakamaka Lucifer yende akoma Satan c'est-à-dire mozimbisi Satan yende akweisamaka parce que mosala na ye nkolo iso ndenge ya alobaki moto na lokuta mpe mobomi nde azalaka na ye kaka moto na lokuta mpe mobomi yende moto ya antichrist mosala na ye akita wana se kaka kobundisa tata nzambe kobundisa nkolo iso ekobundisa yo tata molio mosantu yo soki olobi boye ya sali le contraire kaka mozimbisi lokuta pe mobomi ndenge nkolo Yesu adefinisaki ye pe azala ba ange na ye azali ebele na ba ange na ye yango wana na Apocalypse chapitre 12 kuna balakisi ete etumba ya suka ekozala entre Michael to Mikau na ba ange na ye bango nde bakobunda contre Lucifer na ba ange na ye. Mais quand oyo ya Michael ya archange Michael na ba ange na ye bango nde bako longa yango wana komona parfois ekoloba maete yende azali mokonzi ya Armageddon nani Gabriel nani Michael mokonzi ya Armageddon yende tango ezalaki na indépendance tozwaki na 1960 le 4 janvier bango nde misato babimaki sous contrôle na ye même ata bana na Israël tango bango bazalaki kokende oyo amonanaki na Josué ezalaki kaka Mikael yende moto asimaka epe le guerrier ende elobamaka na tango na suka yo tata molio mosantu okobimisa 30 au lieu de 3 okobimisa 30 po etuma oyo tata molio mosantu oyo suka eze etuma makasi mpo olongola mobulu nyonso to eza na mokili bango nyonso mine wana les principaux archanges bango nde baza parfois babenga bango les 4 figures oyo ya nkolo na biso Yesu Christo. Mais yo tata molio mosantu oza na 7 figures, donc il y a encore 3 archanges bazalaka 7 oyo wana ezali ya yo tata molio mosantu gouvernement na yo tango kobimisa bango nde otikimia na yo na kati na mokili. Voilà en résumé un peu papa ma conseil ni no pesi na lukuta na bato toza na lukuta conseil papa mozimbisi atopesi etoli ndenge nini abongwanaka te. Tokamati exemple lokola ndenge ezalaki oyo epai na Jeroboam amoni
amoni prophète mosakola utaki na Juda ndenge ya sali miracle bal amoni polele penza ete amoni polele ete Jeroboam na batune bazali na lokuta bazali na mbeba atako bongo Jeroboam abongwana kite atikala kaka na position na ye biso tozali kolo biso mosala na biso tata molio mosantu kaka koloba solo kasi mozimisi Satan abongwana kate akotikala kaka na position na tia kokena lifelo d'ailleurs ye moko asengaki yo tata molio mosantu tia bato no elembo obika na bango ngai mpe na bato na ngai tokokene wapi na lifelo bakobongwana kate papa molio mosantu sala mosala na yo te na suka bango wana bakobongwana kate papa ngana yebaka te lifelo wana koni be bato papa. Oui papa. Lifelo ezalaka nini koni be bato papa ole misanga na pesa ba collègue ba intervenir. Merci yawe pona maloba na komba tata mwana pe molimo santo to bandi nano na lifelo nde tokozongela makambo tokobakisa mo eloko moke na makambo etali banjelu lifelo ezali moto na yo ya molimo pona kozikisa satana na baye nyonso balandaka ye donc tango bato bake na lifelo bakomi en même temps koni ndenge tomonaka na koni ya mobeso soki moto ezali makasi koni ya mobeso pe eziki ekoti kaka na rythme wana donc ndenge moko soki biso to bato oyo basali masumu moto na yo ya molimo ezali kopela deja makasi soki bato bake kokwea kuna bato oyo batosi yo te bango pe barenforcaka koni wana po ete moto ekoma lisusu makasi na makambo etali banjelu ndenge revere lebe alobi malamu ya solo Satan moto azalaki na tango azalaki na kombo ya Lucifer ye moto azalaki lokola motu ya banjelu me lokola tosaki yo nzambe molimo santo te obwakaki ye na mabele e valeur na ye silaki nde banda tango wana koma mozimbisi kobungisa pe kopengwisa bana ya nzambe bana na yo nde ba mosusu balandami nde Mikael nde akoma la entete na bango ye wana ange ya guerre ange ya bitumba ange ya protection ya nzambe pe Gabriel bango mibale surtout bato bayokanaka mingi pe bayebani mingi ye wana le messager akenda kopesa basango oyo yo nzambe opesaka mpona kokende kopesa na bato na yo ndakisa ndenge revere lebe alobi lokola sango bakenda kopesa na mama Maria ange Gabriel moto akenda kopesa ya yango bango wana pe ye wana moto botindaka mpona kopesa banzembo na bana na bino donc le messager mission na ye yango wana donc angelu na angelu aza na mission na ye e bango nyonso baza mpona lokumu na yo nzambe na kanisi revere lebe alobaki na mwa detail oyo toko kobakisa moke yango wana merci ndenge toza kolobela yango biso tolandi tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo batata na biso balobi bolingo mibeko mpe misala nguya wane koya naza na motuna papa Kabemba makambo yango ekomi pene be eza na mosika nakombo tata ya mwana pe tata molimo centre merci nkolo lo kopesaka liloba likambo tata ezali susu musika te likambo ekomi pene to ezali déjà na makolo na biso parce que bilembo ezali komonana bilembo signe de temps bilembo ezali komonana papa position ni tokozala papa position la biso ezali orientation oyo za kopesa biso poto yo ne buto yebinzela oyo zo ko laksa biso position ngo to kozwa o boza ko insister bolingo mibeko pe bisala bongo pongi à 3 jours
eza mabomba ya Molimo Santu. Molimo Santu kaka muto yebi ko parce que bango na tata Nzambe na nkolo yesu bazaka esika moko. Biso toza kotalela kaka ndenge boza komema biso papa. Bongo soki bakundiyo na mabele mutu etalaka esika mongo ebimilaka elakisi nini? Tochaka mutu kuna moye bimaka pe tochaka pe kuruzu kaka kuna pote la tango lisekwa soko salelaki Nzambe na ntango wana okosekwa mokolo yango ekokoka nde osekwi oke kokutana na nkolo oyo osalelaki. Sur 5, aujourd'hui 5, c'est pour sur 5, aujourd'hui 5 sur 5. Parce que ce bâti mutu côté boya kendaka wana 0 okola mukate olimo libela papa. Ah bon? Ngana yeba kate yango na poser ba question na yeba. Ezo mele programme ya Tata Nzambe yito yibike likambo ya Tata Nzambe eza koluka nzela pamba te toza koyoka te o ndenge toyebilike Satana kokangama mila eza bongo ingeta papa. Papa Sylvain explique na biso toyeba eza ndenge. Merci Yahweh na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu. Ndenge Saint Paul alobaki na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 54 ti 58. Tango kelelo ya suke kobeta baye bazali na bomoi na tango yo to na tango wana o basaleli Nzambe na solo bakolata nzoto epolaka te ekufaka te me baye bakosala mabe nde bango wana bakokende libela na tango wana kelelo ekobeta victoire ya mwana na Nzambe komonana baye bakufaki na nzela na yo Nzambe bakosekwa bakozala na bomoi nde bakotuna liwa nguya na yo eke wapi donc liwa ekozala lisusu te nde na tango wana tokozala na nkembo ya mila ndenge osili koloba yango Satana moto aprovokaka liwa pa aprovokaka masumu bakokanga ye pe akokende kokangama panda mila ndenge osili koloba yawo donc na tango wana nde nkembo ya bana na Nzambe komonana nzala maladi kufa bitumba bapasi nyonso tozali komona ekozala lisusu te nde loko tozali kozela yango wana bato bakozwa yango to bakosepela nango bobele baye bazali kotosa bolingo mibeko pe misala nakanisi Yahweh maitoko koloba na tango yango wana. Merci bokendo vanda biso tozosala makasi po mukolo wana tolonga mutuna mpe ezalaka bino bato bobondelaka bozwaka nini ezali bi ezali te kasi soki tozosalela Tata Nzambe na kimia kolo wana nde tokosepela soki moni ange Gabriel aye na message aye koyebisa yo bozala boye bozala boye bozala boye. Mikael nde mopanga Yesu ki etumba ezali aye kobunda le 6 juin 21 oyo ba musicien bayaka boyaka na fete tina nini baye kokanga Tata Kimbangu nani akabolaka bitumba wana ange elakisi ke mopanga wana esalaki mosala benemi bakweyaki ya bimeli na nzete ya nini safu Nzambe aza kati na biso atikaka biso te bitumba ta eza ndenge nini Satana koki koganie Nzambe te
nzambe akweyaka te eza bongo bie bongo te